ezalaki kotala ya mpamba yawe ezokisinga potana motema pasi monene hémorragie eza interne yango na bonzeli yo oya didiye oye kinwani nanga noki na kowa avele abilo avele ekude ebele likambo likoyela moto nayebi mokoyela moto ngoya naloba te motema mawa te ebisaki nga nabimaka te nazelaka yo okotinda maloba o lelo sanza mine na yo na longoli mpe motema ona yebi eleki ye tobandaki alliance iko kasikala itekinike mama fataki mbala de na mputo mobimba mamona ye na kati ya Londres tina Bruxelles. Voilà quoi. Merci, merci, merci. En tout cas, les religions qui t'endio et uta na lenga Chester Votniakos papa we. Edino, yoza fin, utaliki ozate, ozasuka, libulu zanga suka, mokako swa kende, donc yo leki. Edino image, elona osenga yo. Chikote merci à toi. Edino image, panza sango ya Congo. Tobosani te Mateus Lusomba, Congo yangana yo TV, Congo yangana yo TV, yabiso nyonso quoi. Donc vous s'abonner plus parce que bolanda ba évolution, il y a des artistes, il y a des comédiens, na ba chaîne nabino wana quoi, ça la bien quoi. Donc voilà quoi. alors Jules Nza ou Toyo Kango le studio, tu as vu que la préparation il y a album là yo. Ouais. Donc tu es banane est-ce que album est du matin. Bon, merci à toi Edino Image accompagné na Mutunaye Lusomba. Album Kalaming te obima na ngonde na opesa nde titre ya nzembo oyo ezobima mikolo oyo parce que yango nde titre ya nzembo nde ezobima ça va bien quoi ba kanga yango déjà parce que album egoya nango après oui. Mais pour l'instant tozana ba nzembo to obisa ba single na obimisa Ebalimbonge Ebalimbonge on a embeli grand prêtre Didi Kinwani oui. Donc bozango Kalaming te yango ekutanga na studio tozo travailler. Alors pourquoi Ebalimbonge titre on Ebalimbonge ko Didi Kinwani aza ebale to comment. Non, et Balembonge, on découvert on la ligne na Panzadjan Teke, on va comprendre pourquoi on a embelli Didi Kinwani et Balembonge. Donc, on comprendre base la grande donc d'ici là, on est au mois de septembre brouillé. On a cité la fin Tokobo Ango déjà. On a marché quoi. Donc on s'est là plan. Donc on a travaillé penza quoi. On a CP ça bon, ndengeza kaka normalement on a travaillé on a grand artiste. Oh ndengeza kaka on a travaillé na Venanga Dikoel do Congo, Dikoel na pesi mbote sikazwami batutu baebi et puis na travaillé na Passia Kusangila éternel bassman Passia Kusangila yemtanya telinga bass et puis de travailler na Douste Maestro de travailler na Peggy Sainté de travailler na Junior Kadia les mystérieux et puis na chant na zana mo na chant na donc na tala na énergie na ngana donc na Betty ba cœur na Betty lead ba c'est là ba ndenge zala quelque part ko yemba yo moko za égoïsme te tezan égoïsme te ezaka que no tala pe énergie na yo moko na mpende ni ekopesa parce que ko sangisa pe énergie au moins to yeba na raté ko sangisa pe wa même so simba makile tout anité yo so mona ka boyembi mais mususu makile simbite mon espèce penzi moi quoi donc mais ba ba osepela na bi que ba ba yo kanga ba osepela donc
artiste Gilles Nzao bande ko bala ndana surtout na TikTok bala ndana ebele ouais bali ba découvrir là ba misala ko artiste sala moi ba solo vocaux na yo oyo sala déjà ba me kanana ko se rappeler encore ba tellement la type lunette na moi centenaire si teme bien centenaire teme to imba biloko ebele mukili yebi to imba biloko ebele mais encore yo lingi na rappeler moi mukili ouais na kosa eloko to sela grand prêtre Didi Kinwani tout à fait ezalaki kotala ya mpamba yawe ezokisi apota na motema pasi bonene hémorragie eza interne yango na bonzeli yo oya Didi ye oye Kinwani nanga noki na kowa bolingo na yo eleki vino nelengi mafuta nzoi kutu ekokana nango te o tinanga na bonzeli yo zala mobali nanga yo Didi ye Kinwani belomehe yo bouleverse nga lisusu na sala nini je suis à toi sala oyo lingi fleure oyo ekokani nanga ezali na Eden osika wana kwa na ezanga place mo ya babenga ngoni place la na nina ezanga ni wana donc to bombi quoi bombi to bombi mais la wasa susu elo mususu neti azali reine de fleur kachabana basi atelemi lokola Kilimanjaro ngombo yeleki bangomba nyonso na molai batoyo nyonso kotala bakamwe amekaki ne kobima kaka un jour mibali nyonso bayaki kotala ye moko kacha bangwa kanyabala ye eske bote ya magie tope oya nkisi ngotango ya magie te botakisi te bote ya kobotama ya famille. Merci na Gilles Nzao balobi 5 étoiles de l'or bazolanda yo tozomona awa papa ngongi azolanda yo bato bazolanda yo moi ebele vraiment awa na yebisi yo ezoyinda mabe alors 5 tokolinga penda to yambo vrai na plateau boleka ta moi émission na 5 étoiles de l'or parce que mikolo babi tozongeli ba live donc yosala penda bien balando na plateau yosala bien makasi alors neto banano pourquoi bampema ya ndengwana tango zoyemba respiration na yo nazo bate na ko lo bango ndenge nini po to moni ki kinkester na kati na yo te yango eza ki cours oyo na ko bakisa cours na ko bakisa na université de Sorbonne babenga ngo H aspiré yango lelo moni bato tout bango obenga bampema mais H aspiré puis après ça ki nga yango susu na saki vocal na nzembo una ochoto na ochemba tout à l'heure oui ya Didi Kinwani saki Didi mwana ya papa Kinwani Didi na lula yo na temengo bolingo oyo ebandi na téléphone na komi amoureuse voilà pourquoi Ginette Mombindo perle noire kitoko lokola fleur ya Dalida na Eden balelio Baros na balis na badalida bakonsenga ozoka bakonsenga na balaseyo na ponie kakaseyo ngomba ye ngomba na komata ngomba ye ngomba na komata ngomba ye ngomba na kokende na yebite yo Nzambe ayebi yo. Merci.
Obike. Donc il y a un Ah, Julie Obike. Donc on va nous yemba au centre Nzembela siko ti lobilo. Ti lobilo. Obike bato bato comment appelle l'angila te Nzembela lobilo. Bato faut ça la tout baï ko la l'angila parce que zani moi deuxième langue mo auto créer na Victoria. Parce que mikolo roya mindele ba no contrôler tout au tindi vocal na WhatsApp boye ba yo kiango. Alors personne n'a mbote na kopia fi ya Zolanda yo. Kimana. Oh ça kimana motolongo na ngando. Motolongo na ngalema. Na salami yolo ba Donatella ya ba yo ebiga. Et certa. Ba certa ya Gaïtan Kakuji qui m'a un grand chanteur Copperfield. Pichu qui m'a na pese ba mo théâtre. Donc ça là ça va boulot massa donc ma rembese belé quoi. Donc voilà. Donc tout ça a tout bunda kanamingité et balembonge zoya na bokasi ya une plume, une voix et une guitare de Sipi Oumande, l'architecte de la rumba congolaise. Donc bino mo moni bocho kutanga na kati studio. Je me rappelle encore Ndenka Tobaki, album en titre dit intronisation. On a l'intronisation donc nazo kotande na kibokonzi. Donc l'intronisation azali titre et album. Mais banzem bozoya moko connaît tout ça qui pongi à canapé, tout ça qui Nzeta Baba on a embelaki les dragons de la monnaie Yaouye Toka. Et puis si on est toujours et balembonge pour na didi kinwani prêtre wa tondisi ba immeuble na boulevard wana du 30 juin donc deux fois route de quoi donc il y a moi na bosanité na saluer pe Savané Moiti wa sali entreprise ya Gaya ya ba voiture de luxe na Katakini donc mikolo soza na posa kare kitoko monaka Savané Moiti baza bana o didi kinwa na sala kwa na bosente Rawili Tono bwana Mosele Claude Maluma Tonino Fernando et puis na bosanité le King Ivo Kimfula Papa na Diams. Donc voilà quoi donc tout ça awa makambo bien match ya pena pepele quoi mamoto za kitoko. Alors Gilles Nzaou Victoria Afriza lelo wenge musica El Paris. Moi mke biloka avelei. Tokoyoka. Bilo avele écoute des belé. Li kamoli ko ela moto la yebi. Mokoya la moto ngoya na lubate motema mawate ebisaki ngana bimakate na selakayo okotinda maloba o lelo sanza mine na koliate makanisi maleki Soni nanga na lobanini papa likambo ya mosika ezalaka somote zongala mboka omona okamwao soto ekondi makanisi malekinga suka mwasi ya kobebisa Alors, koka moi Gilles Nzaou nzembo ya Seigneur Lei me koyemba okaka na nuance ya Victoria. Mais kasi eza Afrique eza fiesta. Fiesta donc non mona kinke sera yemba donc fiesta pena. Donc fiesta. Donc net nzembo Sukaina mwana mama Gino bangue Sukaina mama Boni mengena sukaina mama Namoni eteo. Alors peut ça biso na mwelo oza un peu récent. Il y a Seigneur Lei parce que là au Béti oui là au Béti la biso babiloko eza déjà c'est les cas moins temps au Moulaï oui c'est ça yango wana sikoyo po bazo pena référence que ça pena lo Seigneur Lei kolinga moto batuna kana moto te mbembe ata epai ande kote o surtout epai ya moninga te ezalili kambo ya moto ye moko na mipesi na sukaina etalisenga bokoka mwa pamba ezwi motema ngai nalinga mbisi ebimi mokili na ndobo eza
ezongaka na mai te naboyi kozonga nsima napesa motema kuna bolingo mama sukaina yazela merci Gilles Nzaou tellement on se pesanga makasi na Diamant Noir TV kuto Gisèle Wumba zo sekpela makasi ndenge azali alors moi Tété est-ce que adieu yanga na yo asili na longoli mpe motema ona yebi eleki ye tobandaki alliance ya ngai na yo banda bomwana nayebaki te soki okotikanga na kati ya loyingi merci Gilles Nzaou bon tokende musika pena te Wenge Musica El Paris moi pesa biso moi bilengi comme ça to kabwana biso Vilae mama Nathalie Vilae Mondial TV Zela olekaki ezalaki se ya banzube kasi osurmontaki la route du désert Zambe atindelinga yo Vilae bolingo kitoko mibali bayebi kosalela te bikoma na réseaux sociaux love bani ekomi people Vila la panthère et rosée j'étais écoutez-moi les débuts de l'histoire de l'amour royal na royaume ekoti sécheresse bato baza komonango normal Simba sengi dandi Simba sengi yo dandi abiyemele dandi dandi boyoka lisa bonge ya jeune homme moko na kati ya Paris ye kwabimaka na ye pona luka mosolo ye kwasalaka na ye pona sira venir na ye na famille alata kitoko jeno malire fataki mala eikawa nkubu molato evandi ye na nzotongo yaho ndenge mene ya yemba vatuka kisiko kasikala itekinike mama fataki mbala dena mputo mobimba mamona ye na kati ya Londres tina Bruxelles voilà quoi merci en tout cas ezali religion kitendio euta nalenga Manchester Votniakos Papa Wembe Kumani Kinga Meneya Moulemule l'enfant mystère Oko Ayamodogo Gian Franco Ferré Papa Narobi Henri Papa Kitata voilà quoi. Merci Gilles Nzaou en tout cas pour ça le mois surprise tout ça l'artiste moko arolinga kota na yo bosala na ye eloko monga Wenge El Paris mais avant aussi ça na yo na makambo na yo moko pesa biso na nous sorti ya single zakan sorti single ezaka na mingi tende kana otoloba donc na mois oyo kaka ya septembre tito comme octobre eloko zobima e balembongo to embeli grand prêtre Didi Kinwani et puis ngana yebisa na informé na tous les bandimi à monde entier que le 6 décembre 2025 tozana nouveau casino de Paris avec Wenge Musica El Paris. Donc Wenge El Paris de Marie-Paul Montagnanvou avec la coordination de Pichu Santiago, les solistes stars. Donc bozanga te bosomba déjà bien na bino parce que na mabe boya oganendule ya solo. Na bosante mukolona tozana mutu na ngai donc ponga na la première partie. Tozana mutu na ngai la di miyembe leader a Chango na PC Bambote. Donc tokonzemba danser na ngana na la di miyembe. Donc vous allez des gars quoi. Donc voilà quoi. Merci notre artiste Gilles Nzaou. Si. Toko tsa artiste na biso azana posa bosa la nemwa dio.
famille. Oh, Dieu, ça, oh. Donc, oui, na sepeli trop, d'être aux Andiga Rana, il mange beaucoup, il dit non, motomonene. Bon, toujours pesaka ka poids mukie, tant que Pepe Mbali, Kolo Mabele, nazo pesaka poids mukie, na Marie-Paul, concert à Marie-Paul, bandi mignon, surtout beaucoup trop, parce que on a zali maman la mboka combattant muneni. Si. Donc pour la voce pesa bat mukie, tout ça la ka bolo mukie. Ngaima, tolo manda mabata, yeah. Bae basala kut mabe bakota likolo, oh mama yele ye nga azanga e mwana mawao ombala ngomba bakukuta na kate yebeza ta Frida oh moi pas gode malou Frida oh yanga inayo musheo Otaninga ipamatina mama naluka kakayo kini mobimba yo yeba o kanda ezali nde mopaya o nini obebisi libala nakekokota ipona changer. Donc il y a les 6 yo mwana mama donga nalingaka yo kulutaritanga nalingaka di nini yokosalaka nga boye sulu yo Frida yo musheo. Voilà merci Banakine. Nasi tous les bandimi, tous les bateaux balingara, la bonne musique partout bazali basepeli. Na moi moment où yototi couper sa bangona ngona na profiter na pesa 12e dan Hermine Ntoya, motema ya Alissa Lambote ya trop moninga ya Ginette Mombindo double reine. La bossanité Funa Forward, Dodi Wasenga de tous les temps, Serge Mbokila, Ladi Tandandoulaye, Bambote Nabino Yangwana, sans oublier Bibi Shekiasi, Maman présidente, la bossanité Guy Jedem, Guy Massamba, Mwana Poto, hein, wa beta rateni na ndenga muketi. Na pesi ba masa tumbote bana tu ya makala bana ngiringiri bana ya kasavubu bana tu ya funa na pesi bino mbote na lingi bino ya trop kala mingi te ndela lobi e balembonge zo ya boyoka na lina de voilà ngote mais bon comprendre na embeli ngo didi kinwani les sauveurs de l'humanité donc kala mingi te bo sepe la foi. Donc voilà qu'on a tikeni de konanga balé apese la terre ya suka mikwa. Voilà, donc on a sera bana kin l'idée de la 5e génération ye Pepe Mbali, Kolo Mabele. La police a va kaomba les belé. Pour me mettre la chipo une fois, pour me montrer la bataille, pour se plaindre là. Bon à la calme, mais ban la kin la Rokita, la Robeta va concert à somme avec Albert Mboyo et Kofo. La tombe la Willy Bakonga, Lydia Malila, Christian Malila, Eddie Malila. Ban la nous sommes motel fikini di mette Mombele Kingaboa, Moamba Mobimba, dans la bino. Badjangani kanyo sotubo s'abonner la page à Pepe Mbali sur YouTube. Dans la plateforme, nous sommes sur le Betka Katachu, Pepe Mbali, pour que la biloko. Bon s'abonner. Edino, yoza fin, utaliki ozate, ozasuka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yo leki. Edino image, yo na osenga yo. Chicoté bango.